Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi to mesana mingo kutu na eroyo nde makambu ya bien zalaka eroyo nde to délivrer bandeko batela mingi Paris Foot bandeko ba betaka na batela Paris Foot bandeko eza musala na biso ba congolais te ba eli biso koyela botika musala wana bandeko na ngai eza musala malamu te na mona te un français ou bien allemand akata musala na ligoya kotela match vita na imana ezalaka te ndeko na ngai soki bolingi bosalaka baje wana bobetaka bofongola bakese bavitakli bien bosali kese na bino badaringmen bosali kese na bino bato mpe barenaissance na bayimana na balipopo na mazembe bosala bakese na bino mbongo wana bomasi baclub congolais botiki kokotaka mbongo na kese ya bapaya tofandaki toyoki kuna kikole singeleli mpo na nini honorable Eliezer honorable sans frontière tomonaki bokaste na Goma club tokomi wapi tomona na bakatanga tomona na bakongo tomona na bandundu babengi yo awa na changu yaka ota makambo ekoleka awa na quartier Kinkole de baumbu de kuna na Kinkole na commune ya Nsele ndeko moko kombo na Jean Lambert azaki ancien ADG ya Sozal oyo eza lelo pemi asombi 156 hectares alobi eza aye na kati ya 156 hectares wana na cimetière ya Kinkole alobi te na cimetière oyo eza ya ngai 156 hectares depuis à l'époque de Mobutu eza ya ngai bandeko tu baza bolongwa population ebimi plus de 1600 personnes babi te kotika libanda boye te biso oza basinistré toza bongo na président mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila nde ateki biso esika oyo boni yo ya mokonzi mboka Musée Laurent Désiré Kabila sinya mukanda atie biso awa Joseph Kabila andima mukanda oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na kati ya continuité des affaires de l'État andimi pe mukanda oyo boni yo ya mabelo ya yo yango ndako belela assemblée provinciale ville de Kinshasa boko mona boko luka avato koma honorable Eliezer Kitakuna bandeko nyonso oyo bataka biloko na bango na JFM service mokolo mardi bandeko ya Danemark mardi oyo bokangisa biloko na bino JFM akoleka wana aza bakoli moko ndenge ezalaka bakarton esangana mpo bandeko nyonso azala Kinshasa bandako tokotonga badepo misala na biso kende liboso ndeko to ataka eloko na JFM service landa communiqué na bokebi mardi bandeko ya Danemark JFM akoleka mpona kokongola bakarton tokotombola ndeko nyonso congolais oyo aza na makanisa malamu idea malamu bakongolais nyonso basepela basangana biso tokomi wapi tokotia ye maboko tokita ye kuna na komine ya Kikole bolanda nini elekeli ya komine ya Nsele ndeko Eliezer mwana kolo lopango magazine tokomi wapi 1814 boy kotanga na pasi tokomi wapi tolia na pasi tokomi wapi misala ezate tokomi wapi peuple congolais tokomi wapi yoza ya service ni tena service na balobi yo mutozo le tira na kutala batu mais papa lobi ke yo mutozo ali ko bola mabele kotiye azokabola tali batiaki borne bino botie bien te batia si vous êtes oui bandeko batali ya tokomi wapi tokiti awa na Kinkole lisu kola lisu makambo ekosala pasi bakongolais bakozwa mpongi te chaque jour bakokanga to banda kobela banda kala likambo ya kobotola batu mapangu ya kobenganaka batu mutu asombi lipanga mowanaka te kobotola biloko ya leta opération Etienne Tshisekedi eza wapi tokiti anda Kikole bolanda bokebi nyonso nini toye kosala awa. Je vous informe que les documents dont il est question, ce n'est pas des MCC bien. oui. Il y a eu Sonal à l'époque, qui actuellement PMI, qui avait acheté 21,23 hectares. Et depuis ce temps-là, vous voyez même la carte de Sonal, PMI. Et la décision du Conseil du gouvernement en rapport des inondations, en voici l'arrêté qui a créé le lotissement
destinés aux sinistrés et le visa des présidents de la République qui confirme que ce lotissement a été créé pour les sinistrés de la ville de Kinshasa. Mais c'est bien, tel qu'il présente un document ici, n'est pas sonal. S'il peut peut-être faire allusion à cela, qu'il présente la lettre ou le procès verbal de compensation entre Sozal et lui. Puisque l'arrêté créant le lotissement dit ici en article 3. L'arrêté date de quand d'abord? 1er juin 2001. Oui. Cependant que le document qu'il amène, c'est de 1991. Et c'est bien dit par l'actuel arrêté que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Donc, les dispositions qu'on a abrogées, c'est leur document de 1995-91 qu'ils ont créé de toutes pièces. Puisque actuellement, le dossier qui est ici n'est pas au sujet des documents. Le problème qui est ici, c'est un faux dossier de jugement créé par M. Sebia et RC 612. Il a mis des personnes fictives avec les adresses, des fausses adresses. Bibembo ezasko awa tamba ko bimisa bino akotimu la pe bibembo wana akonoloko place tondengenini pa makambo ko leka vraiment na moko na biso eza sérieux. Il y a solo au Monique. Nous mettons d'abord en cause la magistrature qui a aidé M. Sebi. Puisque ici, il y a le cimetière créé au sein de ces lotissements. Et il y a eu même des morts lors des inondations. À Bandal, 73 morts. Te déplacer, pas seulement à la caméra wana. Moi, je suis venu à ma qualité de député national. Dans la mesure où les gens de ma famille est belé bazali banda. Awa na yeko sala théâtre naye ba qui fait quoi et puis azo sala ngo sur base ya nini nde yango naye awa naza justice te, je ne veux pas non plus me substituer en justice mais loko bokotia na mutu na bino ezanini omoni chef de l'état o tozana ye alobaki même na magistrature akotia bato sika o bazana personnalité na makambo susu parce que makambo ya ba mapangu na nyonso c'est vraiment une casse-tête. Alors tant on a lingi, vous expliquez nga nayo kamalamu. Avant ya okende na makambo ya bémission, ça c'est autre chose. Mais moi j'aimerais comprendre parce que baoyo pe bakolanda biso bayo kake nani azokosa nani. Tozali awa papa yo lobi ke concession nyonso oyo y compris ba cimetière ezana 156 hectares. C'est Jean Lambert. OK. Depuis 91 zaïe. Azwa ngo na 1991 zaïe. Contrat arrêté tout et tout ça. OK, c'est bon. Alors, monsieur Wana a gagné procès, c'est ça? Parce que nous la kisinga procès verbal. Non, vous posez une question. Nous avons un député nous répondre. Na okimate na boyi mutute. Mais na boyi mutute. Eh na boyi mutute na okimate. Na kimani. Papa lobana yo. Mikanda za wana d'abord il fallait apesa mikanda ya ministre ya Komaki, décision ministre, ya affaires foncières, secrétariat général, PV à conflit. Et depuis 2014 au Kaboul invitation terrain mobile. Na batakadas que batuye so baya comme ko na ngaza na besoin bengana mutute mais ana besoin de négociation. Ba yena cadastre bandini négociation. Mais pas ça la réaction moko té jusqu'à lelo. Ba sa réaction té. Ils ont tout le monde est conscient que ils ont zamba et après batia ki pondu ils ont mutu. Mais loko ya mutu ils ont droit à mutu. C'est clair. Et dans un mutu mama beta lobi que non mutu ça dans concession nanga ai a tout négocier na besoin benga na mutu te. Bo biloko ya mukira na tina te. Te yokuta to kotika. Tokena ngo wapi? Tokena ngo tikate. Ba bazaki no bakufila musiba ngote. Bo biso na biso tokena ni. Tokena loko te. Oui. Et le bengi yakato yokana ndeko nango zana combien ndambo ya mongo nazana ngo parce que kana c'est tout petit ko mutasoma yo kusoma mongo na même le président Félix a dit que tas de droits et loko ya mutu zera mutu et loko mutu boto la façon c'est là c'est clair donc voilà ozo kantia que bango baboto la mais bango pe baza porteur il y a une décision où ils allaient installer bango alors maintenant en justice bokenda ko samba na nani
pour attaquer la décision na bango oyo ou bien bokenda ko samba. OK. Voilà. Oui, c'est bon. Là je comprends. Alors na ligne na lobabo. Hein? Oui. Na ligne na lobana bino boy. Na ligne na yo kabino mwa muke. Awa tozo samba te. Nga na za juge te. Papa asuki na esika moko. Alobi boye. Ke ye batindi ekotinda. Ba document ba pesa kiye nde yango yo azola kisabiso. Na ligne na zo version de fait na bino. Après na lo bana bino mwa liloba muke bongo na zonga. Ça va? Biso ba sinistré tolobi boye. Lukula mabele ba pesi biso na présidence de la République. Présidence de la République eza ko exister jusqu'à l'éloyo. Un individu, mais c'est Sebia, qui se présente avec un lobby qui est Azana Mikade en 1991. Biso toyebi yangote. Ça c'est un. Toyebi l'état muto apesi biso. Mukanda mususu ye azako bakisa a lobby ke akanyaki procès. Toza kutun. Procès yangoyo honorable. Oyo to atakaki. Ba kombo nyonso yeza ya lukuta. Tune batu nyonso oyo bavandia ata mutu boko parmi bango bati comme bato oyo ya fundaki bazalité. Donc azui jugement par défaut a s'arranger na tribunal ya Kinkole akei kuzwa adjoint ya la police ya Njili bakei koyokana na ba tracteur ya ba chinois baye kubuka banda kwao ba tracteur wana soki otuli auditeur oyo ya Kinkole ya auditora ya Kinkole bayebi yango. Alors toza kosenga biso boye insécurité eleki par individu Sebia nande kunayo ya telemia ayeko kabula mapango bisika ya batu bazana ba mikanda na bango oyo bapesi na l'état congolais ye ayeko kabula leloyo ye ndega za boye batu bazolala na ndako te insécurité azala bazotambuna na ba militaire ya auditora bazotambula na ba policier ya Mbata côté ya Info Bank. Un certain Major José akangaki bato oyo tozana bango muku naza wapi akangaki ye enlevé Kazadi ye oyo ba enlevé mama oyo babetaki na liwa. Alors toza kutuna boye asambaki na nani toyebite ata mutu moko puisque soki ezali problème oyo etali mabele oyo ngai nde représentant ya basinistre nazali élu ya basinistre na mwana ata mukanda moko te yango wana tolobi boye mais c'est Sebia ndenga azali kokenda kopesa awa teki mapango asa pesi mbongo na procureur ya Kinkole. Procureur ya Kinkole asali mukanda moko awa RMP 768 alobi boye ke ye asia a gagné procès ngai naza kopesa batu mutu bakasibike bavaza bisikwane mais honorable soki ya solo asambaki na nani mais mabele oyo bapesaki na l'état congolais soki ye Sebia azada problème azekende pas l'état congolais mais lelo oyo Sebia azali ata na document ya compensation oyo procès verbal basalaki ke sosala apesaki yete aza kokende kopesa kaka mbongo apesaki ndeku na ye secrétariat général affaires foncières apesa kinde kunaye mbongo un inspecteur ayaki nde PV omoni basali wana mais ezana subasumate abibisa subasuma ya 156 hectares oyo l'état apesi biso ezalité puisque mutu asumbaki 21,23 hectares à l'époque 1991 ezali Sozal actuellement PMI mais ata mukanda moko Jean Lambert Sebia azali nangoyo balobike bapesaka ye biloko ya société comme ya yete. Alors l'état la loi dit ceci oyo asale le côté mabele na likolo nango ezali ya l'état azui apesi ba sinistre mais sikoyo ba sinistre bazali na problème na Sebia ya ndenge nini tolobi boye président de la République bino balobeli na biso ba législateur actuel makambo oyo botale la biso munkuna oyo aza kuteka ke kupesa mbongo na bato baza kuya kumalimene bato baza kututa bato baza kutse bakuna mabo awa tozolo ba misatu baza na prison
Alors, pour Nabiso, le coup la monani boye, tout le gagaye. Yepe a yakana ba militaire butu kuluka biso. Le coup la moni bi, population bon moni ye. Bon ko le beliso sunini. Ye o yote. Mabela yo ka bolezali aye. Mabela zali ale. C'est là. Ya l'état, boyoke. Honorable, avec votre permission, Nazali permis. Dans 91 ans, compagnon de Salami. Ça, c'est un témoignage vrai. Au diplôme, 5 bia signaki. Signature Yangowana. Carte de service Nangai, Yangoy. Ata Borobomanga Boboma. Na 90. Tango 5 bia. Administrateur délégué. Ndegonaye, AIG. Bazaki, administrateur, inspecteur général. Ça, ce sont les nominations. Il y a ancien directeur, il y a permis, tant que fait privé na bango. Et il y a 90. Tant que compagnie wana, basali Paris Mutuel, ils ont produits français. Ils ont produits à Bampunda, Hippodrome, Baki, Maratou, tout ça. Tant que basali compagnie wana, basali bakonzi. Bon, ils ont les tâtés. Ils ont bango, mon pas, ils ont bango. Bayenango, ba partenaire, basali ango. Non, mais c'est un témoignage que je donne. Mais je ne dis pas aujourd'hui, Tigangai, n'a rien à papier nangai parce que je suis parmi les sinistrés, ndako nanga ba buki. Papier nanga ngona honorable. Tant compagnon de Salamina Zahir, ba recruter biso ba vacataire, ba recruter ba vendeuse. Tozo ko sala kuna, tolandi formation ba pesi ba brevet. Mais bato ba yakolo na banzete moi eloko wana 25 ou 22 hectares lobaki, mutaza ko yakolo na banzete wana papa Nkumo Antoine na papa Bagabaka, commune à Ibi Bango. Ba Ibi Bango bien, banzete 156 hectares wana pe. Non, bagloni banzete et simbate. Est-ce que vous en avez mabela? Nani? Non, le lot c'est permis sauter zéro de loterie. Dans l'époque on va au sonal. Et comment sauter national de loterie. Il y a l'État congolais, une émanation affaires sociales gérée par les portefeuilles. Les lots de conjusion nationale, ils dépendent de portefeuille. C'est l'État qui nomme, c'est l'État qui révoque. Mais notre Sengbia, Zengpakoli, Lambert, actuellement, il est actionnaire. Mais si aucun coffre fort à PMI, vous ne trouverez pas un papier où son a réclamé Mabélé. Et puis, ça je vous dis, c'est un témoignage. Non, non, écoutez, non, vous savez, mais comment à l'État? Et comment à l'État? Non, honorable. Je vous dis, le conseiller juridique, il y a permis, M. Gilles, Bossengien, Naïbi, je ne suis pas un pied noir. Non, non, excusez-moi, papa Aleki, je suis victime. Non, honorable, parce que c'est la préséance. C'est la préséance. Je m'explique auprès de... C'est la préséance. Tant que vous avez nommé Bakonzi, Bana Bapalou, Banini, Banini, Bazo Tiabato. Mais il est actionnaire de loin. Mais aujourd'hui, je m'excuse, papa honorable. Je suis dans les bons. Honorable, votre préséance m'autorise à parler. Et je serai sécurisé. Je ne serai pas inquiété. Il y a déjà des morts d'hommes ici, à cause de démolition. L'Isolo a permis. Total même, journal officiel. Nabilo Réunion Sozo, aucun journal officiel. On va publier accusation à Jean Lambert, 156 hectares. Il y a Mabeloy. Quand on a qui Mikano Bazala Baye, Batracteur Ye, Babougi Bandaku, Bakangi Batou, Batou Bakoufi, il y a mort d'homme. Le sénateur qui a enterré même les morts. Ayaki Peawa. Aye Peawa. Curieusement, on vient encore, Babano Rosala. Donc, sincèrement, si, investigation honorable, quel n'a permis, honorable, investigation qui est Moussiga, quelle est la Société nationale de loterie actuellement, une émanation à produit, il y a portefeuille national, si dans leur coffre-fort, ils ont un document comme Ndegazo Laksawa, que les 150 chiffres appartenaient à la SOSAL. Tous les agents de la SOSAL disent non, il y avait un projet de faire l'hippodrome pour Banki Bampunda, Baki Makawa. Mais ce n'est pas en Afrique ici, il n'y a pas ni un expert français, ni un conteneur, ni un hangar ou un Puna Okunda à Kimawa. Attendez, papa. C'est honorable. Nalingi na ye balokola yonde muto ebi histoire. Tangu pemi salemi. Salemaki ya mutu un privé ou bien zaki à l'état. Non, tant que Kodakiawa, Batouba Koseki permis sincèrement, je dois être honnête, je suis un chrétien, Batouba Koseki permis Paris Mutuel urbain ou Babengango produit Paris Mutuel urbain. Ouais. Ça c'est ma carte signée par Jean Lambert, ça c'est mon diplôme signé par Jean Lambert. Je ne peux pas être inquiet, je suis fier d'être devant lui. Les Aleki, Jean Lambert, à Sangola, c'était les Zahir.
aye na société na AIG. Oui, ça bayar nango. Mais tango nze à côté toutes les sociétés sonal ezaki na mbongo ebele ça la action sociale le ministère social te ça le remonter comme ya bango moko nde maintenant l'état joue yango comme maintenant tout ce qui vient diriger PMI actuellement sonal c'est l'état qui nomme c'est le portefeuille hein? Conclusion je vous dis que non le comme à l'état oui. Donc c'est l'état. Donc il fallait s'il y avait une procédure, c'était que l'État puisse mener la procédure. Oui, l'État mène une procédure pour que s'il dit que non, il y a un besoin pour que le projet soit concrétisé. Comme c'est déjà occupé, l'État a donné les maisons aux sinistrés, on devrait trouver aussi les sites non convenables pour que les gens l'embellissent le projet. Il n'est plus la PMI. PMI n'a plus besoin de concession pour faire le produit. Un projet. Un acte qui le concède. C'est pour l'État maintenant, sincèrement. S'il faut aller vers portefeuille, vers sonal, vous allez trouver ici dans leur coffre-fort, ils ont le document qu'on nous présente, c'est comme si PMI réclamait 156 hectares. Papa nazana likambo moko nazolingana loba. Biso toza bapa ya kotoyo, toza bapa ya kotoyo. Tomoni kaka batu nenga bayeko kanga o batu aja Lambert basoda. Basoda à 3 périodes bazoya ko menacer batu awa. Basoda à 3 périodes bakoya chaque jour tongo pokwa. Bakangi bana mibale en désordre. Ezala bavanda kama bele koto, ezala bavanda kama bele kuna. Biso tovanda ka elwana kuna baye bakangi bana tangu tozodo babana bazana makala. Bazonyo kama na makala bazopepanye tongo pokwa mukolo nyoso. Pona nini konyokola batu boy. Biso toyoki ke koto mabele bapesaka ba sinistré, hein? Mais bakomi kotinda basoda chaque jour bazo enlever bana, bazo enlever basi, bazo boto le biloko lelo mwana na ngai oya landi ngai na mukongo azana makala tangu tozolo ba awa mokonza mboka ata ndangali kambo mwana avindi makolo baza misatu bako yakawa baza ba policier to FARDC ba policier bazui basoda oyo ya mbata basoda oyo ya nini oyo bakanga kabatu ya major José nde ya major José ya mbata esika ya Infobank na kukita wana tango silisi terre jaune nde bayaka na butu bayake pa na ngai baye ko enlever ngai sur commandement ya tato ya telemiao nde azotambola na bangu na un certain zuzi ya auditorat militaire na mukaji Gerard bazali lingomba mubimba David nde oyo nde bazali na kati ya lingomba na bangwana toza kumbitu na boy biso bapesi mabele na l'état pourquoi bango bakenda ke pa l'état te puisque bazali na document ata moko te jugement par défaut ya lukuta pourquoi est-ce que bango bazali yeli biso cependant biso toza na mikanda ya l'état ou ya vandisi biso bakende pa l'état mais l'état atale le biso insécurité ou bango bacheli biso bazwa bango to samba na bango soki ba monique bazali na raison to sana ba audience bayaka te ba audience bayaki te ça se repose à calme. Papa, oh, ok, vous à calme, vous à calme. Papa, audience bayaka te. Tozalaki na tribunal ya Kinkole. Tosalaki audience 3 fois. Bango bayaka te batinda kaka procuration. On a tourné boye. Papa, place bozali awa. Ça 56 hectares en haut. Et yoka, ça 56. Et zui na ba cimetière. Na banda ku ba vice premier ministre Jean Maclagnon so beni. Nyonso ko banda boulevard Lumumba jusqu'à rivière Lingundu ezana kati ya ba parcelle oyo ba pesi ba sinistre. Siko taba ko benga na bino batu. Ba cimetière na bino batu banani bazali ko occuper liboso awa. Liboso cimetière nde bandaki liboso babandi kukunda batu avant ya biso tokota awa. Alors toza ko mituna sikoyo baza bango bazuye pa l'état te. Basali faux jugement na bango sikoyo bako kenda kukundula batoyo bakufa oyo bazana cimetière basi presque ba commune ndenge ya kokangango puisque c'est tundi ou bien bakulungola kaka biso bato oyo tosito mwani pasi na kotonga na pasi na mutoki oyo boyebike mbongo ezali pasi yana ngana tuna eboyo quand bako bimisa bino c'est que na bibembe place bakundi yango beza place na bango te bakolongola to ndenge nini tozo tona mbese wana Lambert sebia soki alingi kolongola biso akenda pe kolongola na bibembe aluka mbongo ya alingi puisque aza kuteka immédiatement aye ko récupérer ba parcelle po ezali ba parcelle avanda te aye ateka neta wo soki botali awo ba detere ba ndako ya bato oyo babuka kiwana babandi kutonga ya bango basi batekeli bato azongisa mbongo ya bato ba parcelle ya bato oyo ba démolir ezonga na maboko ya bango boyo kangai
tokosala boye nayoki ndeko awa oyo alobi aza représentant ya moto oyo azo prétendre kozala mokolo esika oyo nayoki bino nayoki pe témoignage ya papa oyo asala na sonal na PMI na ressortir élément moko élément ya liboso oyo tokosala eza kosala une démarche kokoma nationale bozokanga et moi je dois aller nakosenga que bois prêter une délégation tokende to vérifier soki au nom de quoi bazoya koteka awa est-ce que c'est avec l'autorisation de la sonal est-ce qu'azana nous nakacha sonal quelle est la position ya sonal par rapport ya makambo ezali kosalema awa ya liboso yango wana ya mibale nakoya kosenga na ndeko oyo parce que awa tokotanga ba mikanda malamu te asenga ndeko yango balobi amona nakate nani ye motazali ayaki na terrain moto yeso amoni ye bango yeso amoni ye okay baki nakosenga oui oui parce que yoka oui papa zala calme parce que je doute fort que ceux qui bomoni natunaki même ndeko na lobby awa ezana bato ebele y compris cimetière 16 000 personnes. Oui. 16 000 personnes. Alors, est-ce qu'on va déguerpir Batunio surtout wana? Parce que ndenge na yoki, eza espace bapesaka pona kosala ba course ya ba chevaux. Boete. Alors, quand l'État donne quelque chose, azana mission moko apesaka yango. Bomona kitokenda na makamwa nécropole. Kote musu batongi kuna. Nécropole akosi batuke azo somba site agricole ake atsali cimetière ezalaka te soki osenge pa l'État terrain pona kosala musala sala musala wana oyo l'État apesi au droit po makambo ndenge wana l'État moko apesaka par rapport à un délai ce n'est pas que apesi yo terrain et comme esali eloko moko te alors nde na kosenga bino bozala calme ça va boko bongisa une délégation ya bato y compris papa wana oyo alobi asalaki na PMI il faut azala boluki bato même 4 personnes lundi na tongo na 8h tokokutana na limité na 7e rue tokamati nzela tokei soit tokokutana na sona alors soit tokutana kuna na ngonga ya 9h30 alors tokende ngai na tuna bango nalingi ko interférer na makambo ya justice te mais à ma qualité on a quand même droit de vérifier certaines choses bino bolobi ke na ba kombo nyonso batie awa ata mutu moko azali awa te parce que normalement même ndenge zaboy nalinga na mona na ba vie na nga ba José Makila na kati ba ke ba sambi na bango OK alors dès que to komi na PMI ngai na koyebisa bino nini tokosala boyinga malamu papa nanga yo pe koyebisa ndeko wana ngana ebite okoyebisa yebo omoni ko créer tension sociale mikolo biso tozana ngo posate parce que même s'il faut faire quelque chose on ne va pas quand même l'État n'acceptera jamais à mon asoki 16 000 personnes libanda et kozala malamu te et même bino awa Honorable parle. même bino awa bokozala tranquille te vous serez en insécurité mais il faut bien éviter koko tsaka ba militaire na makambo mapanga parce que certainement la police a qualité ya kokota pona kotia kimia parce que mission na yango wana mais ce qui est comme il y a que beaucoup de choses ba auditorat boziba oyo ils bien té parce que ils bien té ah pembeni a kibomango ezali oui alors il ne faut pas qu'on crée tension il est important que lui le monsieur le propriétaire a besoin tout le monde en a eu tout koka koyeba qu'est-ce qui oui parce que ce que nous ne voulons pas c'est qu'on crée tension parce que ceux qui concession ezali cimetière o ezaka ya l'État to ya privé oui ouais oui alors local les ayango il fallait d'abord que le monsieur
akende kobunda na l'État parce que l'État pona nini l'État eza lokola ozomona neti awa yo batindi yo kotinda ndenge olobi na ngai ok eza quand même bizarre ya que mutu afunda yo parce que yo batindi yo olia kofunda yo il faut afunda oyo atindi yo oyo azo prétendre. C'est là que je disais que c'était prévu que ye akende kosamba na l'État parce que batata oyo baye komi vandela awa na ndenge na bango moko te baza ba porteur d'un document oyo ezali ko engager même chef de l'État parce que dans le cadre ya continuité ceux qui nous a posé acte azwa kabela bato eloko oyo bakolanda bakotosa yango parce que c'est l'institution président de la République. Nalobi boye bato bakangi na makala dossier na bango ezawa na parquet na biso pa magistrat awa muto nda yaka na batu nyonso wana na mutuka na ndeko na ye preuve neke auti ko tia borne siko na lopango papa lobilo abelaka tension na secret auti ko tia borne ayebisi bango boye lobilo pesa ye $1500 po batika parti ya lopango na ye yango na auti ko tia borne na ye yango na place wana mais na uti ko yebisa ye na ko senga ye que nakosenga ye que ba sursoir ba suspendre ba travaux au lieu à créer ba tension bana na uti ko yebisa ye siko bon ye moko ndako apprécier ceux qui balobi ba okende nango nanko ba okende nango nanko etali bango mais j'aurais parlé hein papa parce que c'est pour éviter la tension la tension il faut faire ça bien alors bolanda mokonzi azoloba ok hein papa ba histoire rapidement basi balobi telemela papa merci tozali na esengo mingi lokola yo yawa po lokola yo yawa nakanisi mokili mobimba ezali kolanda yo lokola mokili mobimba ezali kolanda yo pe landaka yo lelo oyo biso tosengi boye lokola po ezali député likambo oyo ezo déranger biso awa papa Lézère kende na yango tina suka toyebi force na yo toyebi savoir na yo toyebi mayele na yo toyebi ndenge osalaka musala tozali malmené awa papa toyaki biso moko na mabele oyo te mutayaki na biso l'État s'il faut que ndeko Jalambe aza ndeko na biso azo réclamer esika na ye akende na l'État. Pourquoi kokangaka batu bikanga awa batu bakomi toza wapi awa tozali na Kinkole commune ya Sele Kinkole quartier Marana Baumbude awa nde yango wana tozali koloba boye awa na kati na biso basoda bazali awa bamususu bamilengeli na manduki ezala lokola benite ezala lokola yumbite po bazali prêt na milite oyo bakoki kobima alors toboyi likambo wana esalema Papa Félix ozali pona biso président olobaki le peuple d'abord biso yo bazali komamene biso pona minduki ebetama awa te na site oyo pona minduki ebetama te likambo oyo zwa yango en charge soko ozwi te dans 2 semaines okoyoka mandoki ebetami awa masase kobetama awa po bato baza prêt ya koagir alors totika honorable zwa likambo wana boyokanga yi est-ce que bokoyokanga boyokanga nakoki en tant que molobeli na bino nakoki kotika mutu na insécurité te parce que bino yoka nanu mama bino boza ebele ye azaye moko boye te ata soki bango bazalaka mpe ebele nalingaki kondima te pour que bosanfronte boye te ngai na promettre bino ke tozokende na bato we tika soki tosilisi dossier baborne kolongwa boye te alors wana eza problème te